bayen te po tolele na désordre tolele na kimia toketiki na demeure na esiliti c'est ça amano basani eza nango bafutilité moto asa kufi biso oza bachrétien tokolela lokola bandimi tokumisi nzambe parce que même ata soki ndoki ou poisonné bolobango wana la Bible nous dit qu'on vous donnera des breuvages mortels et vous ne mourrez point donc soki nzambe apermettre eza nzambe apermettre motu moko te aza na nguya ya kotelemela mokano na nzambe donc c'est la volonté de Dieu bon bako ozala na raison ou pas selon moi soki basali ya monene après asali nini asekwi oyo ye azalaki na posa na biso tosunga ye tomonanaki te totika babiloko wana ya bakatafale il avait besoin de nous azalaki besoin na basoin moko approprié azalaki besoin na attention ebele ezalaki wana nde fala tobundana tout ça là c'est rien